Frère Egola, Jésus de Niance, attendu sa stade de martyr. Fallait aller à petit frère, fallait aller à petit frère. Et puis, Batou, oh, babimisi, ba voice. Oligola, Gigola, Aolela, fallait appeler sa bana, fallait appeler sa boue. Tant que Gigola Zalagi n'a pas envie, ba voice, voilà, babimisa qui a monté. Ce que Zalagi est bon, Lukabalia. Ce que babimisa qui va voice, voilà, peut-être, il n'y a pas de Gigola. Muto alingaka muto abande ko raisonnalia nga banga amona ke makambo de yebani na miso batu na tika mais bosala ngote boko créer base na bino mona matanga pour bolatisa papa Hervé chapeau wana ba propos ya tenir eza ba propos selon yo moko pe oyebi makambo musique ndenge kendara oyebi peut-être faire rigola ba propos à tenir ekoza ba propos mo eza vrai ou eza Eza elo mora montango ye moko. Eza jalousie a monté ya ye moko pe bazaki en connivence na Horus. Tout na Canada soki mabiala so mabiala moko basa. Vasco Mabiala. Vasco Mabiala si selo ba manger bater à quoi. Donc mon frère yo qui est ça là. OK ye moko kini na zaki wana akoma ki mori bon. Courage wana ya kopimisaka. Ya kopimisaka souffle wana. Obanda bango mabe invitation à ardoise mais avec divers invitation en bois netika kabasali à mon Joseph tata maboko ya Jésus grand menuisier invitation en carton na ba fololo nango jardin d'Éden invitation à boy bango ya mukolo fait tilata mabe maison divers à bosali binote à Tchelibino promotion angolais à Pamba maison Given vous êtes trop amoureux du pays. Wow Given vous exagérez. On n'aime pas le pays comme ça. On n'aime pas le pays comme ça. Salut à tous les internautes de la chaîne Congo et Sengo officielle Plus Télévision, c'est l'heure de votre émission Clégie Show. Clégie Show, une émission que j'ai le plaisir de vous présenter sur votre chaîne que vous aimez. Chaîne OEP Sarabino d'actualité à tout le temps. Chaîne OEP Sarabino, information à l'air. Autour de l'information, tu sais bien que si vous avez pour ça, vous allez actualiser. Il faut voir en Congo et Sengo officiel Plus Télévision. Claude à toi, Melo Max Melo. Melo Max Zarae, Mouton à ma caméra, à 12 bisous lelo pour une émission. Pourquoi pas à Montréal, dans le livre Ngamete. Comme on est clin d'œil à toi, mon coordonnateur, Jean-Sil Wonda. Pourquoi pas à notre boss, Clovis Fimpa. L'argent l'appelle maître, l'argent l'appelle papa, l'argent l'appelle boss. Aujourd'hui, on va parler des Orligola et Ferregola, Makambu, et qui ne pinza moins bien. Ils ont qui toroté, koto Orligola tenir ba propos que Ferregola attendre comme va Ferregola te mais ba propos nae ils a la fléchette mingi pas à Ferregola comme si azad derrière liwa Gigola batikala erozo soin de ona bangote ba sundola qui ba négliger qui a souffrir na maladie mtuka azura qui ndaku d'autre part koto pe ba gola ba lo ba ke faire à salignon surtout pour na Gigola soki ke basomba liwa akosomba ngoma tant que mwana akoke kozwa les devant te po bango nyonso tout baza bana question za yango wana nde tolobela na émission oyo yango tozwa temps ya kosola mais tozwa en direct Gaulois moko azali parmi batu ya Ferré major peki aozala na biso en direct émission tobenga e pour bozwa vraiment temps ya koyoka e pour par rapport ya ba propos il y a Orligola. Je sais pas si Melo Max a remis manga rapidement na ba propos ya Orligola. Soki bat baola nango rapidement et puis cette famille n'a pas de nyonso ba ba qui azobela. Mais tout le monde est au courant.
mais ça n'a pas mis sous parce que nous disons vérité. C'est bino, mon cher réseau, dans les réseaux sociaux, pour pas faire ça, bino bambom, na bino, pour pas faire ça, bambom. Non, vous dites là. Vous n'avez pas contribué au son à l'école. Mon frère, moi, je suis là à tout passer ta raté. Moi, ma famille, on gagne, on a le droit à couper dans la famille. Pardon? Dans la famille, je suis bien en puissance au Kiba Kondeki. Je dis, je suis moto de Maboma. Il y a mon couteau qui n'est pas ça l'émission. A Benja Sidi qui a bien la moni ndoki, donc il y a la moni. Attendez-la qui est comment vous. Mais attendez la combat. Attendez la combat 3 personnes. 3 personnes. Mais va me balai. Na maman moi dans la case. Après na me balai ba ma famille. Moi quand ça ma famille. C'est pas dans la situation sur ma bêtise là. Ça va normal. Mais ce problème là il a pour ça pas zo. A bêtise une année et l'année 6 mois. Non li tala de un appel na 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 ngo li. Ce que nous les na ngai. Ba bingi pétion là. Est-ce que Kiboti a confié boy? Akuta la moto. Akuta na frémité. Akuta niti. Akuta pe na ba musicien fere. Akuta na misete, akuta na misete moko. Ilunga. Soit tikala zo kufa kala mingi. Parce que makambo nani soit tikala zo kufa kala mingi za nani. À qui les prochains tours non ligne tout la l'air. On a dit ça projet sur la liste ba ce qu'on a na liste. Ya moni ngana yo suka maboko ngana ki na tiki bi na famille. Na tiki na sa matanga te. Na poto obeta musique na poto. Alors, aider, on est mettre qui sont aider d'ailleurs. Et ça qui nous témoigne ce que c'est ma B. Aninga famille. Batreta kayo de perturbateur. Batreta kayo na osa opposant. Ana défaut mo boy, azana posa ba yana ba ko maliki na. So pas ça se passe pas comme ça. Que nous quelque chose dans mon rebelle, à tous les qui dans mon rebelle, le rôle na été. Pour na biso zali moko na biso ayebi rôle na été. Soki moko na biso ayebi rôle na ye, akobenga moninga jalote. Zayo bien yem kay bi rôle. Yo zaya. Yo faut comprendre rôle. Yenda bi rôle na été. Il faut comprendre yaza musicien. C'était ndeko na mate. Afana bakabunyo sana charge. Il y a malade, il y a Guy. Il faut ezaka na mutu ya faire. Vous êtes belé na kata famille na bino. Il faut tout comprendre Guy azaki employé, c'est jet set et pas faire régola ça pas faire. On est déjà de retour sur le plateau. Nasi boto la na ba propos wana. Mais tout ça la biso monter tout ça l'appel na Major Peki en direct qui a émission de l'Opono sur la par rapport à ba propos ya Orligo là. Allô? Oui, allô, papa. Allô, Major Peki. Oui. Vous êtes en direct sur Congo et c'est officiel télévision. Ah, ok. Bonsoir, papa, bonsoir. Ngai. Andingai ka na baksana lubaboye. Pona mwana wana soki Orligo là. Vraiment, yelo kola ndoki mutamemaki ye kuna. Tu accepter faire azan oui. Sikoyo. Nenga azana soki bato bazona d'émission. Ça y est, akamata mukanda oyo azwa na France akende kozongisa ngo na mairie pe azanzela azonga na Congo siko so azana posa kozonga awa azonga na befort na ye mokopo mongo ya ndoki yango wana yo tosala la vie na yo bazonga na nokuna et puis a récupérer mwana na ye oyo faire la bokola wana amema ye azonga ana ye na Paris comme ça totala ye pena so aza mobali ya solo po ilobela eleki trop en plus ngai suna baksate ndeko Guy bato bele baloba bilobela ndeko Guy ye mo peninga za na tambula imalamu ke yeba ni nango c'est ça on a dit nango ngena baksa peut-être ya so idée na ko benga sous émission te mais te c'est là to katan to kabwana non na yote parce que j'ai des questions à te poser s'il te plaît na biboy en tant que grand frère il y a Ferrego là oui grand frère il y a Guy. Ce qui a remarqué le Romorobu et ses pélicité par rapport à Luan de Konaï, on a droit au lobati. Papa, on a droit à Koloba, mais fallait le bango en famille, na bango. Biso de zona biso batalibanda. On va ya koya po ye pas à tata ya guité, appel no ya guité, pas à moi na net moi na nyos. Alors il ne soit jamais les devant. C'est ça le problème. Et c'est comme ma belle salinde yangoa.
ba propos ya tenir eza ba propos selon yo morope oyebi makamba musique ndenge kendara oyebi peut-être faire rigola ba propos à tenir eko ça ba propos mo eza vrai ou eza elo mora montango ye moko eza jalousie à monter yango ye moko pe bazaki en connivence na oyo na Canada soki mabiala soki mabiala moko bwasa Vasco Mabiala donc Vasco Mabiala si tu es là on va te passer battre en moi donc mon frère yo que de ça ok ye mo gini nga zaki wana akoma ki moribon courage wana ya ko bimisaka souffle wana ya ko loba ya bimisaka ba audio on m'a dit que ça y est pas tout que tout sur mon frère pourquoi tu ngai so Allô? Allô? Ouais, na yo kyo siko. Na zo ka. Na lobi boy. Donc nene za wana soki nga na za feri. Mwana wana soki orli. Okoki lisuko solo na ye jamais. Wana beneza ke abomi feri. C'est ça donc abomi pena abomi. Donc ça sunde ko na eti. C'est ça quoi. Mais quand tu parles de la connivence bazala na ngona Vasco Mabiala o relater biso te elo nini bango basali na Vasco Mabiala po bato ba olanda biso ba meke mpe ko comprendre. Ba odi. Putain. Comprenez que nous sommes en direct, ça ba caprice ya connexion. Bribi que toi na Kinshasa makambo za vraiment compliqué. Allô? Putain. Tu as relancé les sous connexion za moins compliqué. Comprenez que nous sommes en direct. Ils ont la réalité à connexion avec Kinshasa, Boébine et Kaka. Mais tu découvrir la vérité, nous sommes apparemment Vasco Mabiala azana sima. Ya marambo belé au tozo mona. Ils ont les propos à faire rigola. Mais tu as pour tous éclaircissements par rapport à appel au Solana Major P qui de Bruxelles. On est de retour sur le plateau. Nancy Totolanda appelle, il y a Major Peki. Ouais, mais qui un peu relaté par rapport à l'information à Zanango. Mais tu vandi sur tu zongi pena que Vasco ndiaza sima makambo. Vasco ndire yende muta poussé orli abimisa makambo ako bimisa. Et puis par rapport à ba voice wana oui, ils ont circulé. Apparemment Vasco azana sima ya makambo wana. Mais ce qui réellement est Vasco Mabiala et ça la biso passi. Vasco Mabiala au travail na Jet Set comme secrétaire. Il y a Jet Set. Paraît-il parce que tous en a ba preuve ou yiba mbongo ya bralima. Kolongwana yo ezaki po au détournant mbongo ya bralima. Ils a ferré à longola yo na volonté na moroteza yo moko. Moi maboko milainde to lobare sala ke o détourner mbongo ya bralima. Et puis émission au Orlia Salaki Vasco Zaki derrière caméra yé muta poussé pour asala émission ana. Asaki tout le temps lina Vasco Mabiala. Mais to linga to yeba Vasco au sala musano kitoko tout prêt à faire rigola Jésus des nuances au sala musala na bien. Mais pourquoi besoin na eza nini pour na renuire faire ozo mema makambu ya faire na ba niveau oyo pour na nini ben formation on surtout ozo sur Vasco Mabiala. Je sais que Vasco Mabiala va nous suivre à Hollanda émission réagir na émission ouais. Si réellement ezayote si réellement yo ozana sima makambu te Vasco Mabiala fait un effort ya au réagir na émission Vasco Mabiala a longwa et pas ferré. Mazawana batu nyoso to bazaba anti ferré. Vasco Mabiala ya batu yo ye a soutenir. D'abord ba musicien nyoso to ba longwa pas ferré gola na ndenge ya mabe.
eza bato Vasco Mabiala kindaka comme manager na bango jusqu'à ce que petit frère ya Ferregola akufi. Vasco Mabiala aza toujours ko manigancer na ba makamobo ya CC po ba akize faire comme yende mutu aza propriétaire ya liwa ya petit frère nae. Mais tozana pour ça toyeba pourquoi Vasco Mabiala sala wana nyoso tout rage na ye e utaka na nini parce que azaki pas Ferregola asala musala na bien batutu ba sepela na musala nae mais après de part ne kolongwa na ye alongwa faire été mutu alugara Vasco alongwa ils a comportement na ye na gérance na ye ezaki bien te asala mo ba jama boko milai ndenge toyoka tozo précision nyo soto makambo yo prochainement tant tozo ye moko Vasco Mabiala ozala en direct na biso mais qu'est-ce qui se passe avec Vasco même soto zongi pas Orly est-ce que zaki kaka important ya oya pour Vasco zo pousser yo oya na TV Orly Gola est-ce que vraiment zaki important pour Vasco zo pousser yo faut y na TV quand tu parles de trop c'est trop et les qui c'est que bino bo yebi qui ferré abandé roulia batu na famille mais bino bo bomba qui pour le leur lo bagé ça trop c'est trop Orly Gola yo moko mwana na yo fera boko la rai fera boko le la mwana ana gishasa utika mwana fera boko la rai mais na poto olobi mutuana ndoki mutuana satana mais banana ko récupérer mwana na o fera boko la rai soto longwe na angle wana mutamema na poto mutamema na poto ils a fait rigola donc ozo ça la vie ozo gagner vie na ba effort o ndoki asala po yozala do tellement la main misune so comment la poto za grâce à l'effort ya faire rigola mais tu es là o longo expliquer so muto ana za ndoki mais yo zonga kine lobinde major pe ki auto loba zonga ki chasa o fournir be fort na yo moko kende poto mona pasi ya kende poto ya yo moko ko luga mbongo. Fallait faire né azala contre Vasco Mabiala. Fallait faire atinda rabatu ba maniganse ba sala makamama be contre Vasco Mabiala. Mais faire go la sala rangote yom to yiba yom to sala mutu mabe. Mais ozal suwana po olanda via muto sale toujours mabe. Vasco Mabiala toza pena posa na yo. Faut répondre na makambo ebimi. Ba voice auto ezo circuler Eza gigola apparemment eza gigola te eza Vasco Mabiala ndaza na sima ya ba bloko wana toza na posa explication na yo Vasco Mabiala par respect nazo titoyer yo mais to na posa na yo to na bosenga na yo Orly Gola tant que grand frère est-ce que Ferry quand nous tazaki ya gigola yoza ya pe ya gigola ndenge nini ponde kona bino azoba soin vous attendez que faire rigola kanda bimisa mbongo ne ya poche yo okenda poto ozape na poto osala mbongo mais yo pour ko sunga leki na yo pour ko sunga leki na mais o wana be fort na yo o fournir effort moko te pour na petit frère na yo miso tchaki pas faire rigola. Mais faire rigola pas ça mutaroza na ba problème na famille za munene ndeko na bino zo souffrir mais tu es là pour yo biso lelo après liwa na ye mtatalete banano ko se condamner pour nini yo zo ko se condamner te olunga condamnation na olatisa yango mutu ke mutu moko na mema apporter chapeau ya ba makamwana nyo surtout tandis que bino nyo surtout boza ba yaya na ye. Tandis que bino nyo surtout boza ba yaya na ye. Yo yaya yepe yaya. Mais tant makambo simbité bozu soin ya mututé. Vous êtes là, on a posa
wana posa bolatisa ngo mutu moko ke bakipe ete ke basungi ete fale nani ayo osalela o mosala ya osunga leki na o epuis toza babantu fere akoki koporte angabima moto liboso te aza mwana lokwa agigola lokwa nde oza mwana nde mpe fere aza mwana fere akoki kozwa aporte yango te ye nde moto abima le garant ya kozwa ye ya komema ye na hôpital. Ça n'a pas de sens. Toyebi nde makambo yango ekende boza na baparent boza na baparent na bi fallait bo passer ka par bango. Orligola tika mascara tika kokeye na batu boye de gauche à droite soki pe yo ozalaki en mesure soki pe yo ozalaki en mesure ya osunga ndeko na ofalo sunga ndeko na. Et puis ce que je vois mal les a na kala nyonso tu oyo Orligola kenda poto apparemment oza fainéant oza paresseux outi ko banda musala ka à peine po osunga e banda kala na oyo kenda poto ozobeta tolo ke na uti fona banda kutu musala ka pona sunga de ozela nani de faire gola ka mutabande ko bokola. Arrêtons avec ça. Tout ce makambo bo sala ezo nyokola mutu moko ezo kende de faveur na mutu ya mutu moko tandis que bino tu boza bayaya bino tu boza ki na part ya responsabilité pour na osunga petit frère na bino. Vous étiez en mesure ya osunga ndenge yo kenda poto na sima fe rigola ndenge Orly amona poto na sima fe rigola. Et puis batu o babimisi ba voice que Orligola na ki gigola aolela fala pesa bana fala pesa boy tangu gigola zalaki na envie ba voice wana babimisa ki yangote ce que zalaki ke bo luka balia e so bo bimisa ki ba voice wana peut-être elinga ko sunga gigola muto alinga muto abande ko raisonnalia alinga banga amona ke makambo de yebani na miso batu na tika. Mais bosala ngote boko créer base na bino mona matanga po bolatisa papa Hervé chapeau wana po bosimbisa papa Hervé touche et bela ba fan au papa Hervé za na bona ville à Kinshasa pour faire rigola. Jésus de nuance attendi sa stade de martyr. Fallait aller à petit frère na. Fallait l'exara petit frère na. Na ba voice wana toyo ka place moko nganga sengie 80 personnes papa. Na batu bozo ngo pe na bovandi boboyo ka makamba bongo c'est comme si c'est solo non. Et makambo nga ko permettre ko yoka na matoi na nga ko nyokola matoi na ngate avec de bêtises comme ça. Na ko pesa matoi na nga pas cité. 80 personnes na nga wana. Na faire rigoler tant bo betel cela pesa 80 personnes. So 80 personnes te faut ça là sacrifice moro boza cher. Oh mais ça ka mutu moro. C'est 80 personnes. Donc pour on a 80 personnes on a so pesi mutu moko le roi gigolande sacrifice na nous surtout qui bato bozo temps yo ka ba voice wana bolongo la motema mabe ya ko pesa litoi na buzoba oyebi bien que likambo comprendre bena ga lukuta mon préféré oyo kayango et puis pour confirmer on peut pesa ka mutu moko ya msu passe c'est méchant franchement c'est méchant. Na biso na bino toyebi keza lokuta nganga nini ona mukilo asenga mutu moko 80 personnes. Comment ça? Comment ça 80 personnes? Bozo biso banani. Pourquoi bolinga bozo biso le roi banamike? Orligola
tu as tapé à côté. Tu as passé, hein? Tu as passé à côté de la plaque. Tu as passé à côté de la plaque. Olekani. Na bako timba o to yebi. Na bengende to bengage. Bagola wa bengage. Ya orli. Olekani. Olekani. Oko raisonner boete. Oko penser boete. Yo zo mwana tika pa faire regola mona na poto zo benga ndoki. Ma banana rolia mona na yo. Banana rozo charge mona na yo o tika ana Kinshasa. Vous voulez que biso tout comme lo bafa pour vous comprendre que non, marambo bo sala to se pela na ngote. Déjà bo fingi sa famille. Ya orli au fingi sa famille. Gigo la koufi, Gigo la na Kinshasa te. Oro dépenser pété. Oro tia nouvelle art pété. Mozawana les premiers à rouler là. Au moins la ero tia mbongo o tia l'arté. Vous êtes comme ça. À un hôpital au sungi été. Hôtel la batumsus. Ba sungi pecho na te. Basungi pecho na te. O bande rozelana na sungi la oye. C'est ça le problème. Nani fa sungaye. Nani fa so par na oya ya poza ya de ya. Yonde ya. Fallait nani so par na yo ya ya. Mais personne Vasco Mabiala Makambuto sali Mambuto manigansi. Dato comprendre. Dato est bien. Déjà to yebi. Nyo surtout oyo maniganse. Nyo surtout oyo préparé. Déjà te comprendre. Mais sache-le que ceux ayote faut se défendre. Il est temps. Ceux abongote makila e gigola ndero ganga na mutu na yo. Parce que oza ko sakana na batu. Ko sakana na mutu moko bo oza père de la famille. J'essaie de nier faire gola dans la charge à battre belé. Gigola tang yoloba et oligola tang yoloba que trop c'est trop. Alié le sunan na famille bino aller ande nini. Pour bozaka ande bozala rawana. Mais quand tu parles de trop c'est toi ali abana ba nokona ba tata moi aussi. Ils arabongo. Parce que tu parles de trop c'est trop. Comment ça trop c'est trop? Azanga qui place à Rolala. Et ça a une source d'information. Tous les méthodes, nous avons précision sur le n'est-ce pas que Gigo la fala que nous avons besoin de poto ma exige pas mais maintenant moi si nae. Izana kat ba marambo photo luka to ba sueza vrai. N'est-ce pas que bazole ndaku. Maboyo ke vana na ndaku wana. Aboya. Et tu reluka tous les informations sur ça. Est-ce que Gigola a koufeli l'église à pasteur Mukuna pour place à revendre des angaïs? Moutou a gravement malade, mais on vend oh là là na baban, oh là là na pavement parce que l'église ba tchela mtumbe touti. Ba condition wana. Boyebi et comme on peut m'naliwa. To kota na terrain ma kamba famille na binoté. Mais toi na posa Vasco Mabiala à réagir. To yebi ke Ozana sima ya ba makambo belé selon ba source d'information. Tu dois te justifier. Il faut tout ce ba demande d'explication ba makambo et yeli biso ba matière e koti. Toi na pour ça nango. On est arrivé à la fin de notre entretien avec vous. Oza marambo to solo la siko na ba boni ya Congo Esengo. Tuzo solo la na ba boni ya Congo Esengo. Pona koyeba déjà que makambo ebele bozo mona eza vrai te. Eza vrai te.
bagolo bafongola miso. Clin d'œil à toi, mon boss. Mon boss, Clovis Fimpa, l'argent l'appelle maître, l'argent l'appelle papa. Clin d'œil à toi. Nzamba continue au bomba yo. Sans yo m'en plein. Pourquoi pas à Melo Max, les grands caméramans. Un grand merci à toi. Berliv Ngamete, Montréal. Pourquoi pas gouverneur de Washington, Friziki, pas l'ingénieur. Miguel Dangote, millionnaire. Miguel Dangote, millionnaire. Hervé Mimbu, paradis terrestre, Mutambonga Basika Sika. Je te salue. Ça n'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve prochainement chez Clégy Show. Batubayate, Obanda Bango Mabe. Obanda Bango Mabe. Invitation à ardoise. Mais avec divers. Invitation en bois. Netika Kabasali à mon Joseph Tata Moboko Léaïs. Grand menuisier. Invitation en carton. N'a follow nango. Jardin de Dieu. Invitation à boy. Bon, on m'a fait Tilata Mabe. Maison divers. À Bossali Binote. À Tchelibinope promotion. Angolais à Pamba. Maison divers. Vous êtes trop amoureux du pays. Wow! Given! Vous exagérez.